Pour mobile peut être ata yo jeune fille au bali nante mobile abengi so mo rendez-vous moi yaka to kutana boy atali no elo mo tiena mtu nan elo kono atali valeur na 4000 olati lamba mo boy atali ke lambo suki ba 5000 papa mo boy ba 2500 moi transport au foot moi 1000 fois bete lo calcul te asali dépense et net ba 10000 siko ya peso combien maximum bénéfice ka ya 2000 moi 12000 donc moi au sala ta mamba minene de jeune fille ba sala les até poani moi s'il faut ko ba pe ko tia propre yo fille au balina te faut zala faut tele marabie jeune fille so na kina fongola misu bon ça va vraiment brancher émission eza pour na bino papa maman vous allez vraiment brancher maman il faut ça la papa il faut ça la moi si ba surprise faut y ba kolobela maman makamba kitoko attends na ba message de to vanda na de to zarabo oje mutu so aza numéro non en ligne yo mais Canal Futur One Canal Futur One Canal Futur One. Voilà, bonsoir na bino nyonso boza branché na maman oyo mbote na bino nyonso place nyonso bozali na bureau na salon partout bozali na pesi bino mbote especially na bino big love big love avec Naomi Moussa Air Force One votre humble servante. Voilà, ma salutation déjà na boss na ngada Mbama na Betima c'est madame légitime femme du patron DG à Canal Futur One voilà vraiment photo la femme du patron caméraman na biso Jean Bilongo bambote ebele voilà émission lelo vraiment na ilanga raba mibali lo vraiment na kolobela mibali ndenge nini mobali akoki kolinga mwasi ndenge nini okoki koflate mwasi bamisu balobaka ezalaka kaka mpona mbongo basi balingaka mbongo bolingo mosuku mpe omona c'est bien basi balingaka mbongo bolingo etambolaka na mbongo mais bolingo nyonso mpe te kekendaka kaka na mbongo il faut nanu koyeba nanu koloba mibali ebele bayebaka koloba te lelo vraiment na kodévelopper vraiment basujet wana bozala branché na moment oyo mobile il faut kozala mobile il faut koyeba nanu koloba mobile il faut koyeba koloba mobile mosusu ayebaka koloba te ye mpona nyonso amemango na brutalité mobile il faut ozala tendre faut yeba ndenge nini okoki koloba na mwasi mobile mosusu ayebaka kolinga mwasi te akoki kozala mosusu na telefone alingi beaucoup na telefone akoloba mais en présence boye akokaka kotelema na miso ya mwasi te alobele makambo ya bolingo pourquoi mobile azalaka bongo te mobile aza mobali mobali soki oza osepeli na mwasi o approcher tout d'abord approcher mwasi ndeni so okutani na par exemple okutani na mwasi na nzela oyo osepeli na ye obandani na bonjour tonti nasepeli na yo boyeboye mwa lisolo moko oflate ye mais mobali mosuku okutani na nzela bonjour tanti nasepeli na yo kitoko te wana oza aventurier bamama nanga so okutani na mobali mama okutani banzobe to lisolo ya libala sike mpena an aventurier mpo mobali bokutani kaka lelo bamama mobali papa la mwasi azwaka na mobali moko ta kokutana na mwasi lelo atoza kitoko ndeni amoni okaka lelo mbala moko nalingi yo na obala o lelo so ebisa ebalanga mpe aobala o mpe te poani aza aventurier mais kolinga te ekomela o déjà trop tard ntango bolingani déjà alamoni nzoto na yo et après akoma obotolo baincompréhension yo moko ezala stage so okutani déjà na mobali bokutani na ye kaka mbala moko na olika mwasi na bala il faut na bala mwasi baapprochaka nanu
camarade tanti na sepeli na yo boni bien obeti ni atali solo moka na nzela et après yo ko senga un numéro de téléphone deuxième rendez-vous bo solo la solo ya mwasi na mobali eyebana nangoka ezala mwasi aozela te biso kana lingi yo ye mo déjà à comprendre te c'est que mobali oyo ana posa na ngai bongo nde ezalaka ya bapapa bongo nde ezalaka vraiment balingaka mwasi nde bongo ezalaka te ke nakutani na lingo oza kitoko oza mobali boya ye tokutana tokomaka ngai na yo baboyaka mobali mbala moko mosusu ozalaki na oza na mobali no me ozotala nano ozoétudie mobali oyo naza na ye naomona déjà 15 ans de nini oyo 15 ans ya kimakango sikoyo ota de makango esali 15 ans soka ye moi asali moi geste ki fiançailles esala combien d'années 15 ans lisusu esali 30 ans siko mobali na bongo vana obimi mandefu omoni mandefu ebimaka awa ebimi ona mino siko wana siko vino nyonso ti obotaka obanda koyebi kantukuku na ba love tolobelaka masolo ya bolingo mobile faut à l'attendre c'est ça ka te ke pona mwasi biso mbaye to abatu biso mbaye to za batu il faut tendresse ezala mobile mususu ezala tande to na be mission de to sala abo mobile na bengo na sepe no na obengisa bengisa amba mo bwendeni mibala poto nyonso mpe bakoma na bango kaka bana bango kaka na baprocédure ya divorce c'est comme qui oyo tona procédure ya divorce kaka mbala moko na bengisi mbala moko divorce yango ekoma chaque divorce kokosa biso non vraiment bapapa otika kokosa biso poso wana mwasi na ona poto vanda na ye vanda na mwasi na ye distraire bon or ko distraire no paye te ye nda leon ye bisi kuna ozo divorcer bientôt là il faut na bengi so yaka pe sanye ba makamne mususu donc mutu mota kokosa muninga na ba monda lelo mutu nyosa fungola na emiso ba papa mama place vous allez nanga wana faut boye bango penda moi c'est mobile ba mesana te ata bosali 40 ans oyo bake ato mesana biso koma lokwa aleki nanga chaque fois bolingo fe ekoma ya sika bolingo fe koma ya sika ata wanda kumoko bolingo fe koma ya sika moi ça lati pina bimi non madame très bien habillée très jolie il faut okumisa moi sinayo olati kitoko bakwafe bien faut okumisa moi si ezaka te ke moni fi mona nzelo rêver o telemi o rêver comme olula mais ok avandelo na ndako ala kutu danger pour nini moi si para na posa mobala lula mobali no mwanda ko pas sentir que ozali moi ça rappelle na posa bongo moi si mobali pendo lati penda bo mobala ko imayanga tambo na mobali musuna nzela mobali akomo ta ni mwasi mususu ta mwasi ngo pe ya mususu aneka mwasi kaka okomo beta mobali osutukisa mobali babilo abongo pwani ndimana oya yona nozana na ndako nana ndimina kete na zakapena na mère mère nde mère yenda kanga kwa mama paradis ba mama nyoso ba marié nyoso na pesi bino mbote po bino nde mutu bokanga ezala papa ezala mama foi ba kulula mwasi eza ba mibali msusu avanda na soki da bali mwasi esili pona mwasi ana droit yo lata pantalon te mwasi ana droit yo tia suki ya bien te mwasi ana droit yo zala la mode te donc yo osombela keka elamba so abimi na hôpital so aboti mwana elamba sika nde yango wana alati donc mwasi azaka asengle na liputa donc moi ça communique à bongo wana pe opesa moi sinon vraiment valeur te
place avandi esengi na moka to saleka ya grave te ba moyen ya bato nyonso ekokana te mais na moke oyo oza nango ifo yeba kozwa soin ya mwasi na yo misuku bayeba kopesa mwasi mbongo suki te ata asala ata coiffure mo ya bien ayebi te ye pona yebi ka atiki mbongo wenze balie na fin du mois bafuti ye mbongo ya ndako ya nini oyo ya salaire afuti mbongo ndako esili pona yebi ka bongo mama ko bunda na moi ata na muke na ye azwa ata moi sala moi suki na mais so moni pas bimi bien lula moi si na yo lula na ozana ye awa lula na ozana ye na kata ndako linga olingi moi si mo libanda moi sata moni moi si na musika obanga elle ba mi base belé na kata kin ba comment linga ba marié par rapport à ya otala na ndako na vivre ndeni so atali moi et moi na télé mara bien ye pa linga tchaka moi mutu moi ba déchet wala ekitela ka epe mais ayebi secret ndako te amsu mama na ba force na mo boye kaka télé mabunda na honneur yeso ngasiku pa na yo nde papa izara ne bongo izala nde penda bongo nde penza ba papa penda ko il faut bozala pa bongo zimbongo kateli moi sino moi morceau ezara nango ya chaque jour te il faut planifier pe pour na lobby à venir na bino a lobby ndeni ni boboko la ba na bino so lobby te na banda chaque salaire nanga il faut na katela moi simbongo bilamba wana bo marché peut-être moi économie il faut ezala mais faut peu ba ko sala maman surprise o bimi pe boye o kota ta na boutique d'habillement o eli mama ta mo elamba mama patali la tipe boutique mobile nanga pe alinga ngai ezala rapenda de bongo mama pe faut ba kozwa soin ya papa mama faut ba pe kozwa soin ya papa mama pe faut sala papa ba surprise ezaka ateke so papa tiki mbonga wenze te mikolo ana olia te atiki mbongo wenze te ayepa ye okuta pe ngebe frère Patrice abeti te il faut ça appeler mama ba surprise mama pe na songa liputa na zanga mbongo te ezaka nde bongo mwasi ya libala conseil na pesa rabasi ya mabala na ba fille bazolinga bakota libala donc na mwasi nyonso po mwasi pe abongi na libala ato bali nanu te mwasi abongi na libala ba mama babota biso po ba poto bala to bota bana na biso pe ba bala ba bota ezaka nde bongo mama ozanda ko talanga mama il faut o mizala po mobali petonga ata yo jeune fille obali nante mobali abengi so mo rendez-vous moi yaka to kutana boy atali no elo mo chena mtu nanu elo kono atali valeur na 4000 olati lamba mo boy atali ke lambo esuki ba 5000 papa mo boy ba 2500 moi transport au foot moi 1000 fois betelo calcul te asali dépense net dépense et net ba 10000 siko ya peso combien maximum bénéfice ka ya 2000 moi 12000 donc moi au sala ta mamba minene nde ba jeune fille ba osala ezate poani moi si faut koyeba pe ko tia propre yo fille o bali nan te faut zala faut tele marabie jeune fille nyonso na kina fongola miso boza ka vraiment branché émission eza pona bino papa maman boza la vraiment branché maman il faut ça la papa il faut ça la moi si ba surprise faut yeba kolobela maman makamba kitoko ata na ba message nde to vanda na nde to zaraboy oje mutu mso aza numéro non alinga yo mais atindelo ba message d'amour ba message te ke olingo directement azotindelo ba message mo yo zo comprendre okomi pe maman flatté pourquoi koyeba ndeni ya koloba koyeba ndeni ya kokoma mwasi mso ozana mobali apesa ko lote mais okangama na mobali wana kaka kwa nini mobali apesa ko ba venir ayebisa ko maman boye otala kete mobali nanga penda lobi nzamba ko sanga akosunga pe mambo simbi pe kwa nini ekoloba kolobele kinyoso musisa mana liloba il faut vraiment papa yeba ndeni ya koloba papa yeba ndeni ko adorer mwasi na yo monaka mwasi no leki basi nyonso na kitoko ata mwasi no munene boum avimba tonda bicho na benga osiki pe kombo nini yango pata pouf so neni yo monaka leki basi nyonso ata mwasi no yo to kauka so pendeni yo monaka ndi o penande nzambela ngai ye ezalaka nde bongo tolingana po topesa na capacité
tolingana rapport to pesa na capacité. Voilà, conseil na nga lelo vomeza ki bongo na nga pena na pesa no conseil, na pesa papa conseil, ndeni ko kolinga mwasi na nzela, ko banga la yo te atokuti mwasi ngaza mbinga so pendeni yo za kwata côté esprit. O approcher nano. Tantu no ke wapi? Boy, ato sa route ensemble. Ils allaient rendre bongo. La pesi bâton se posa qui branché, la pesi bino mbote. Vous a toujours branché l'émission na bino émission no ngara mingi Big Love. Masola ki toko masola bien zarane na kati émission tolobela ka bolingo na kati émission o mbote na la bino so bolandi nga boza branché kaka tokutani na prochain numéro. Bye. Canal Futur. One. Canal Futur. One. Canal Futur. One.